Bonjour monde entier, bonjour tout le monde, fidèle internaute. Je suis très ravie de vous retrouver encore si nombreux et connectés chez www.clebois.com. Là, je fais des gros bisous à Garçon Slim, Herman Emporio. Je fais des gros bisous de la nation à Mokil Mumba, Tonton Mbanda, quoi. Hein? Ah oui, je fais des gros bisous à Pichu Mongaya. Je fais des gros bisous à Papegen. Je fais des gros bisous à Freddy Akim, Bebota Bacheri, tout le staff de Clébois. De gros bisous à vous. Et là, je suis avec mon invité de ce soir à qui je... Oui, je suis déjà avec mon invité de ce soir à qui je dis bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, fidèle internaute, tout, bonsoir, bonsoir. Et Boni. Ouais, Pepele, Ningo Monaga, ça va. Ningo Tuzara, Danto, Bundaga, ça va quoi. Oui, je vous dis déjà qu'il s'appelle Coq Chante. Le Tongato, pourquoi Coq Chante? Les coqs chantent parce qu'ils ont un réveil naturel, ils ont comme Bakoko Bapesa. Donc voilà quoi, Naza Soso Alam Sarabatuna Pongi. On va se noyer Mbafmututo Atikala Kaka. Dis Naza comment les coqs chantent. Et puis ton vrai nom, Isani? Vrai nom nanga, ils ont fils Kimana, donc fiston Kimana, donc famille Kimana quoi. Ah, ok, on est là avec fiston Kimana, alias Coq Chante. Coq Chante à ta maison mère? Si, dans les cas dans la maison mère. Voilà. Parcours dans la maison mère Zakinde. Non, parcours dans la maison mère Zaki c'est bon hein, parce que mon dans les cas de la maison mère pour apprendre, na kinda qui pas venir dans le roi de la forêt que je sali. Et nazo qui peut fallait nazo voilà quoi. Donc nazo qui fallait nazo aller le mamnanga ngo zo sali magandingi na préparer qui quoi. Donc dans les cas de la maison mère na apprenant et yango les nazo exercer ngo kaka na ndingi zalaka. Bat nani ngo kutaka na maison mère baseyo yaka. Na kuta ba te belé ba artiste belé na kuta lokwa ba héritier Watanabe na kuta lokwa ba eboa na kuta na ba mo ba artiste mo belé pe ba msupe ba na misu na biso bazala do ba o pe ba kuta pe biso bazala. Voilà, donc un artiste vraiment ébélé dans la maison mère, tout ça bien, donc voilà. Et Tine Rolongwa, la Salamanga, Bamsoupe Bayaka, tout ça, ensemble, le café room, le Fabrice, Déplique, Jean-Pat, donc tout ça, là, la maison, TV5, donc voilà. Oui, Coq Chante, éclaircir Bissola, nous, ça m'a amené pour se retrouver à la maison mère. Si, qu'on se retrouve à la maison mère, Nazaka n'a qui quitte. Nazaka na kikwit wana tozotanga suso époque wana tozotanga tozana ba internat tobeta concours mo boye à province wana tozotanga tant tobeti concours à province orchestre na grand frère nanga Pichu nga nazako évoluer azana Victoria Leçon que je salue Pichu qui m'a sacré de orchestre de ma première na concours arrêté na rap surtout beta lever les rideaux à le roi de la forêt et tant on a beta lever les rideaux à le roi de la forêt de vers ces pela nanga na biso à l'époque pauvre papa na biso Nico Boa Congo Amimanga et pas le roi de la forêt, c'est Gémonie Production, m'a présenté et puis na sali test le roi de la forêt singa yarakin yako ça la test no lisusu na la zamba pour ba confirmer quoi voilà ndena yaka pe na salaka c'est bon na tikala na maison mère. Oui, koembela biso nzembo oyo kota na maison mère. Sala test non na nzembo. Baningango bakendaki mobembo bazongi yayo mobembo kei mota kokoko Kevin andako akomako tungisanga Mama pourquoi Coco a songité Mama pourquoi Coco a songité Madimango Eya nonini na pesa na mwana Coco nangango Madima. C'est mon ami à la maison mère. Ah oui, ça fait énormément plaisir à Jérès Matouba, famille royale, et ça fait énormément plaisir à Teddy Vitongola, Luanda France et Daniel Boulabanga, mais Coq Chante, oui, Biko Yemba, quoi faire rigoler. Ah bon, ils ont ma bête, faire rigoler, c'est un grand artiste, ils ont bien un ma bête, ceux qui battent au commission déjà, va comparer aux déjà qui ont un grand monde, c'est bon, là, on a beau à l'angoté, on a un normal. Oui, mais ça a quand même plaisir, on soit un de vos mots à faire. Litanga fulekanga maka jamais na espace dans le vite vita di kando soki litanga longwe likolo na mapata destination nango toujours na mapele destination nanga ya amoureuse pana yo pona mikaba nzoto mobimba na ngai pana yo Kertise Kimana yonde finalement na ngai mon bébé. Bravo quand même, bravo à Coq Chante. Coq Chante, aux acquis la maison mère, au bafouli au coututé, au milongo là. C'était quoi? Bon, ne bat balobara ko fulama, oui ne bat balobara, mais pour n'anga na moni na fulama qui déjà autrement.
parce que moni ko beta un orchestre mutu na lo bango souvent ils ont destiné en Zambie donc là étant magité que na qui n'est pas le roi de la forêt na beta ba disque na yeba na makasi kuna non Nzambe asalaki le roi de la forêt za le roi ponanga na leka parier encadrer nga na apprendre et lelo na sala mamunanga donc moni lelo to mona pe batu mabe et lelo ko ya na bino lelo peut-être ne to kutani boy ils a planifié pas Nzambe que to kutana bino jour boy club talaka club boa to kutana bino lelo bat ba otala biso bat ba osepela donc ils avaient programmé déjà Panzambe le roi de la forêt zaki nango koleka et panaye quoi prendre kozwa marambo peut-être nzamba bongisa ki nazo e panaye pona zala lelo les coq chantent na zalelo de pona ngana mona ngo normal et puis pona ngana mona ngo beaucoup plus na fula makutu koleka bae babima kuna makasi parce que bae babima kuna makasi ebele pe bazana marambo yote obiso tuzana ngolelo bae pe babima kuna makasi lon batu babima kuna makasi peut-être bakosala pe makambo le koka osalati de pour mona kenzamba planifier mamna ye na lekaki e pa venanga na prendre na jupe na ba makambo pe nezala ba makambo ndi na zana ngolelo voilà donc na zana nga très à l'aise quoi pona nga na moni na fula mako bien ko leka ba misusu pona nga na bi ke bien batu boleka na maison mais bandoki ma fan chérie oui rawata non non nga tiko zala bien na ba no mututu ba artiste tout ya maison mère na tikala zala très bien na bango ezala banda chef na biso yama et tu pas ya héritier watanabe siko kimainin kisi non 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 moni balubaka na vie moi yango na pesa album nanga signe de temps donc na kimate mi na taila ka temps nanga de lobi bako ya obenga ngando ki pamba ovandi no place mo bozo évoluer te ozo bimate ovandi no kaka non fallait pena la kisa ba capacité o yanga parce que na monaki que pas le roi de la forêt na leki na koti na zui na naza pourquoi pas na force na pas papa mais ala bongo moi na nyonso akendaka na palais soka moniki akoki poza na bana musuba ko ya na palais pe ratangisi ameme ba iniv apesi ba clé à voiture apesi ba bomengo tout mais na soka na rien mais ana mona musu cousin musu suka ko ya na palais na bino aleki kaka bolali se ka pongi na salon mais lobi nango pe patron comprends lobi pe bino boko mo dépendre pe pa na ye donc c'est normal, c'est la vie. Pour nous, on trouve un normal. Dans l'équipe par le roi de la forêt, nous allons très bien. Nakima et le côté, au Kissi, au Boy, non, on est à mensonge. Dans mon état, signe de temps. Donc, dans mon état, on a salé l'angonga, l'angonga, koki, keba, keba. Nous allons nous pour ils ont talent, ils ont excité. Nous va di place mon boulot senti bien que talent na yo mo excité faut que nous ça na makambo mon boy ça na makambo mon boy na kwa ko maîtriser en oté et on a linga kina longwa na ça na makambo nanga et lelo na un album nanga signe des temps mais tous aura très bien tous en bon terme on les a palais donc à chaque année na un devoir ya ozonga na palais donc chaque année na un devoir ya ozonga chez biso na tala ba parents nanga na tala le roi de la forêt na tala ba famille nanga na beta bandule na kati ya kermesse de la paix de chaque année na zalaka nazaka na programme nazongaka na beti bandule nanga et puis na sengaka pe elokuti parce que na sengaka elokuti po eza seul cadeau oyo ngana ko parce que le roi de la forêt c'est akoka ve prêtre ça sera mamba danger na mokilo si bandima e do pona ngana monaka eloko so opesa ezati ko pesa ka merci ndenge encadrang makasi tina lobaka boye na yebi onga lobaka e belé ba ko sala makambo biso to sala te do pona ngana makambo na mona na zwa ekoka pona ngai ni na sala makambo na remercier akaye a trop nazonga parler na betindule na ngana ba master après tozongi na biso sans problème d'auto senga akuti eloko te po aza oya sala peut-être na onga na osalela ye ekokanité le soyi lelo na za boyiza grâce na ye afulanga autrement asala na nga mutu donc apesanga ba sens ya vie mutu azala boye et non financièrement peut-être moralement les coqs artistes azarabongote artistes azarabo il faut soigner la milieu faut abouer et voilà les coqs chantent les lots voilà oui les coqs chantent ndi batu bayi bisako que non ozana ressemblance ya koyemba lokola vieux na yo fait rigola et tonta ki ote otoke porte pas na bon une fois tant on a outil maison mère na sepela ki penalika mais na zo chance wanati na chance wanati na leka pa venanga les padres na beta ipe porte mais ba recevoir ngati na mona ki ngokaka na cadre signe des temps donc c'est que étangamité les coca beta na orchestre batu. Ah oui, on a déjà combien d'albums depuis bandi carrière solo là. Les premier album nanga, depuis 4 ans au sac album moko. Si moni album eza mbangombangote depuis 4 ans na linga ina structuré vanda na linga makambo tu eza posé pour na se lancer ce qu'on album. Donc si qu'on est na komi na phase album
album nanga ils en a 10 titres comme on a signe de temps album nanga wana so na 10 titres na bisa 10 te abimisa nanga kama le mois 6 kaka moi le mois 6 mon boye et mbrie na ngobatu donc nazana sous-titre na abimisa nazana ba rumba ya bien nazana ba générique ya bien tout à l'heure au découvrir ngo quand né tout ça boye au sentir na makambo ni ça donc na wela ngelo monter album ils a premier album nanga naza ko zo attend naza artiste au teke lelo kaka na wele la pour monter il faut se préparer bien pour bete loko izala bien batu bachango ka etika ba œuvre etika la voilà ni naza ko zo attend nga au sala makambo na ba titre no ba kombola ngoni nazana ba mosinzo nazana ba défaut de charge nazana ba moi nazana ba yazozo nazana ba koet nazana ba ponkwilu donc nazana ba mbutu tuzana ba les coq chante banzembo ze belé na kati album mona et puis ezana ko belé mais 10 wana kaka oza prêt opinanga na bongisi bena bien pour yebima ils a 10 donc banzembo wana tuna tangelo nazana ngona ko banda ko yemba ngo donc voilà. Parlons de Mosinzo. Oui, que Fabio pas un tempo comme Mosinzo. Si, maestro, Fabregas. Oui, naibi ki azana nzembo Mosinzo meza et balani ata mukete. Et balanité eza pena o aza kote. Donc yangeza tozona bomona na tango pasi po esanini na somona ale kaka batoyo batongaki yo lelo lisusu baluli yo kimana bajalu bazelaki na komisa yo moto sima babeta ngai Mosinzo mopepe soso na pasi ne akomi mokola feti botelie motema pourquoi yozalaki bonbon ozalaki biscuit yorobaki okoya mikolo mileki Ah oui, bravo. Au seul ba featuring na album non? Si ba featuring ezali et nazana ba featuring ebele. Musu mo eto de volant ngo ezate pona no salemité mais aussi salemi nazana featuring na vena ngai pichu ki mana sacré Kilimanjaro. Et puis tozana ba pro parler na ba artiste mususu aussi na senga ki bango ba featuring bango pe ba senga kinga to linga ka to kokisa ba temps na biso au moment opportun to lo bango parce que le to lo bango pe le lo et salemité moni ke to masuriété. Donc on a lo déjà o eza prêt. Les gens on a émis na pichu ki mana sacré Kilimanjaro les professeurs donc na Paris PC Mbote place Azali le reste tu cali tu vas pour parler to linga to salama ba temps na biso na bango e balana to ke studio pour tout si ça ka ba fit mais ba featuring ezali ba découvrir to yembi pe sous danger donc banzembo pe à danger pour nous proposer pe vieno ranson te a épauler venanga le roi de la forêt na singa ki pe featuring et puis l'occasion peut en profiter ko singa il susu featuring na zako linga yi aza trop surchargé calendrier na eza tellement plein donc nazako linga comment disposer pour na mekempe ko singa il susu pour la deuxième fois pour na singa qui déjà demande accepta qui singa na zela au moment opportun to sala mais azana mo aza en cheval mo ba voyage mo ebele na linga comment poser et puis na okende susu na mona e poto mekempe ko fixer ka yango mona lobaki moyena loba ba fit ezate pour autant ba comment parce que na sali featuring na kingani na vie boye mais en fait des comptes c'est limité donc on a zolinga na comme après ce qui to sali na moni qui to enregistré na vie na le roi de la forêt soit na enregistré na vie na redia mission les aba nenga nazo bouler na bateau na beta porte na bango ba pour na ba grand ce qui c'est bon to le belango et les canons bien à ta parolier no mo ta travailler à peine faire rigoler. Na habité moni ba parolier bazana biso toza bato to somba banzembo donc eza moi pasi oyebake so bazali même artiste na yebiki artiste na ngaki beta kuna boye mais yaza parolier ya salam sala na ye aya teke le kok nzembo ateke kingandi nzembo ateke donc pona yeba eza moi pasi mais kozala possible parce que kozala possible pourquoi eza musala na bango eza ko tekela ndi biso ba artiste banzembo donc musala na bango eza ko tekela biso banzembo voilà na ebité ceux qui ba tekela rapé ba tumsusu mais je crois que ça peut possible pour musala na bango yongwana donc ndinga tekelinga akoti tekela pe ba tumsu banzembo eza nango possible eza interdit comme atekeli les coq face au kaka et pas les coq non eza cop na bango dans le to sana une émission so aussi sinanga émission peut-être invité musu pa au monde na bosai na émission ne s'en dérange pas eza musala na bino pe eza musala na biso
voilà donc biso tozaka wana mpona kosomba et voilà quoi. Vous allez reconnaître quand même chanson moko vous a nango en commun na vient au Ferregola. Nga na ebité na ebité nga banzemu na nga yango na obeta déjà na yoki te so na yoki peut-être na ya oyeba ke peut-être tout aina mutubu mais pour nga na ebité donc nazana banzemu na nga yango na obeta donc na ebité. Bon quand il me fait nzembo mususu o yebi ke vous en commun na bato misusu donc o yebi a Ferregola te o yebi ko en commun na bato misusu non nazana nga en commun na bato misusu te banzembo sauf que na obeta banzemu na ngai ndezo indisposé to bongisa phrase en donc c'est-à-dire album ya les coq chante et comme ko indisposé ba artiste mususu bango bazora chance ndeni bongo biso pourquoi pas pe biso coq je t'assure que ndo za na penza coq chante o bangisa Ferregola yo mto tangeni nga komba faire et c'est nga na bi Ferregola obanganga Odoro ba que yo yemondo za nos a 14 ba que non il y a un parolier o atekeli onzembo en commun na vient au Ferregola mais tant on ba que non banzembo il y a le coq chante et comme de bang ça ba bisus na banani bazé belé comme na boy na nga kotanga kombo bazana bango ka ebele ba obanga ponga Yvette Kalombo maman na Meshaka Kolongo na ebi que aux nzembo moko en commun na vient au Ferregola. Peut-être yo mte informer nga na ebité comme informer nga na zo information wana na oluka pe na vérifier on na ndingi nanga mais sauf que na ebike na tout nga na mutu mo te na nzembo donc nga na obeta banzemu nanga selonga peut-être na ko lobake banzemu na ngai nde o nazo beta po to mona to sola pe na batu nzembo na mutu mo evanda ki azo kango pe zo indisposé nini susu boye donc voilà na ndingo na nde na ko comprendre mais ko lobake peut-être nzemu nanga mo boye na mutu mo boye non na yokiti to kandaka ndenge otoka porte affaire afongola ete oki no kanda olobite nazwaka nzembo moko parolier le moko to bana koyemba ne banzembo to tutanaka non eza nango kutu pona bongo te loin de là eza ka musala na osala nde eza bien makasi musala na osala eza trop bien donc yango nde esalaka makambo nango ngaza na problème te eza teke bakanda o soit na pona frappaka porte baboyaka non konini nozo lakisa ke to tutani banzembo na vena nga Ferregola voilà ni laksanga na hebi on a lobby voilà comme yo yebi yo informer nga na oluka pe na informer na sola pe na staff ne moi trop na oluka pe na zo information ça ne dérange pas na zo mais pona nga na yebi ke banzembo nga na obeta album nga déjà sebimi pe banzembo tu na obeta sebima bima depuis kala donc ceux qui muto ko sala loko wana azinzembo nga ki teke l'artiste musu doit escroquer donc voilà quoi ako escroquer ndeni bino nyoso mbaye bozo somba yo bozo somba kiti bozo mninga sombe ko problème mais kasi tant to sombaka to tuna kati to sombaka to ouais ça c'est créer artiste c'est que escroquer bino mbale non nga ba escroquer ngate po banzembo na obeta o isa ça fait 2 ans passés comprendre ya banzembo ça fait 2 ans passés nazala nango déjà na travailler ngo déjà tozalaka nango déjà ezalaka donc soko bimisi elo mo ndengwana c'est que ça nango biloko mikolo monika biso ndenge ezalaka ti na tekeli au plan temps na zupe mo mpiaka et puis na opesa pe conseil na bandeko nanga ba parolier o ba ya kotekela biso banzembo bandeko na biso bozalaka un peu sérieux na vie soko zu déjà engagement na mutu mo boye quelconque si ça na est bien que otekela ye oyo kisu mo mpiaka mo inane eleki oyo ki banzembo ngo betamina nute ozoyebelaka omona on a TVT OK proposer et puis eloko musu pesa na bandeko na biso ba artiste mususu natangi kombote mabeza kaka nzembo otekela ki ngo déjà nani nzembo sina tekela ki ngo déjà boussole nzembo otekela ngo boussole ngani ka nzembo mabe peso ki za bongo mabe makasi donc tant déjà Yvette Kalombo ayoki ke les coqs chantent boye tikela les coqs pas azala et ça nango pe lote comprendre et ça nango lote donc on les a conseillé pe na pesi pour la première fois te banzembo battu tout anaka album ebele tout anaka ils album ebele ce comme le quoi malade du mot boye ba parolier avec moi mpiaka te kai déjà banzembo aliambongo avec moi mpiaka ya proposer peut-être ko betelo pe lisolo nzembo ndenge zo kango boyeza na mutu mo yeso talika ba grandeur otalika ayekutu nazwango kaka faux mabe biso surtout biso ba artiste so que ça ndingo na faux mais so ezana ngo ke ba parolier ndi ba osala ba erreur wana ba osala ba escroquerie donc il faut ba tout elemela likamo na biso tout ba artiste tout yebandeni to sola pour banzembo nanga na somba ngo eza mo ebele
pour l'album nanga na travailler pe na ba parole pour nga la zarande ni so na somi nzembo na oya pe na parole ti na répétition na bengi si yo oye na répétition pesa biso idée na yo o pesa biso idée nga mona zu yango tango ke na so sala ngo makamu nanga na seno makamu nanga na commission na ndenge yo ikomeli voilà donc nazala nga na problème mo te na ebi na onteke na tuta ina mutu mais so yo zaki na tuta ina batu eza pe mabete to tuta na ti to yebanda na yemi nzema ngo bien na yemi ngo mabe. Ah mon Dieu, tu oses, hein? Ah là là. Coq chante. Kasi, comment on a mis ça va venir? N'est-ce pas ni ce souvent? La moule longuement à quartier là temps. Ah bon? Ah. Et pour nanga nakolo baboye. Moni isa mama musique. Musique eza ça. La musique était bi que makambo eza le roi ba botolo mobali, on dit ba botolo mwasi bi que ba kanela ngo bato ebi. Si na yebi bakanela ngo bato na yebi ça va rancune et ça va rancœur et ça va m'embebele hein ce qui peut-être koyeba na nous contenu peut-être kolongwa mutu pas netinga pene na bona longwa pene orchestre aya na ngamuna tuna epo yo ko se makambo ye mora ya na ngamuna tuna era do lo el katela tedi ya kobe ndegeni. Bonjour Abdul. Bonjour Yvette Kalombo. Ça demande chaque fois. Ah oui, Boni. Ouais, ça va, ça va. Nebna ali pemi na patron ngai, les coqs chantent, 4 pina réserve. Tu quand la biloko ya mon power, yo quand te ça va, ça va. Non, hier j'étais premier fils aspirateur du patron Quadra Koramal, aujourd'hui je suis premier fils aspirateur du patron les coqs chantent. Voilà. Ça dit mutoyo, abora ba bragadabra, bora ba mutiribara, mutoyo, asala ki ba selfie, muto lelo abora na 13e apôtre, 3 générique. D'abord, changement de mentalité, tiers de Lyon, Taïba, c'est ça le cas. Dans le clip Penazali, dans le clip à selfie Penazali, le ban à poto bolwa genga trop, n'a pas patron les coqs chantent, bozela signe d'état, tout comme moi volant. Tout le belagaka, ça dit bat bangate quoi. Bat mina ba bangate, ba boule pétro te quoi do. Ndule ya ndule. Nali pena ko tona ko luka bulo na ngamer. Sigo okomandeni. Olongo kunani. Bon, comment on est qui cherche la mobile a toujours mobile nettoyer ba père bana et puis mobile so sentir que non la place là qui toujours donc ça dit mal mourir atena patona nga Quadra Koramal on a vu nga spectacle Quadra na benga il est tout puissant de la musique congolaise père Didina del Piro montagne mon Afrique centrale donc après ils ont les coqs chantent wangam na lobby ça dit après Quadra c'est les coqs msati waki abragadabra ngam na banda abragadabra le kwa mugonzi tetu wana na likolo na singa boaka ona ngamna les tout puissants de la musique congolaise bongo le bongo le bongo mo powerambo yeah bongo le mamu batona tunde ba yona ngamna décortiquer ki na sela ki bango et puis ngamna rasu yeah ovida mogongo develop le bazam fogo mono yo ya badio wana ça après wana to yi album ya honorable Cindy Leker na zalaki et puis mutirbaranga mona Quadra marché central le Quadra ko razanda munene papa Mourinho mujere bareye mbele tungo mobimbe vya bazalo ngana ye ennemi papa del pilo papa la sedium soros abobanga mopau abotoza kasandwa munene bobanga mopau botoza marché central le wele nando yo malembe ngaka sali tu wana après tout là mutiri barale suma danser na isuba je reviens manger je ne mange pas je parle petit mais manger je ne mange pas je parle petit arrête mutiri barale suma danser maman na isu agressivité tobina mabina kitoko ya Quadra Koramal mutiri bareye maman fait ba gambela banini maîtrise ma potre na tiers de Lyon Taïbas pour moi ça répondre à ça son on sali cri na sali nzembo na sali danse de Quadra Pinabi capacité na mgolo zoye tout na coq chante les coqs yebisanga na banzembo oyembi na album na yo nzembo nini oyo moko monike nzembo sona bimisango oyo moko zotiango liboso na marché oyo mo yebiki o nde maliboso na marché nazana choite banzembo tout est bien banzembo no se cause bien mais yo moko za na idée nzembo ko bimisa liboso en promotion
Bon, ne to sala promo banzembo et le bité que nzembo na bimisi na promotion c'est eleki banzembo tout. Non. Parce que ça moi un peu difficile pour banzembo na ngani nyonso za danger. Ça bien makasi donc nga mona na choité. Ya ko sala ki pour nzembo boy. Donc pour na banzembo promo na vente sabatu, na vente staff to che mutu na mutu to sa tirage au sort, nzembo e ko bima yango to. Cha parce que banzembo to za bien. Na ko zo pena tanta ko lo banzembo ndeleki oté. Parce que banzembo to chaka na promo za yango te za danger kaka. Donc il y a un automatisme qu'il faut non il y a un cas que au CP ka uchango na TV. Voilà donc pour na batutu bazolinga les coq basé l'album nanga sur des temps izoya bizango na six titres donc kalaté déjà banzembo puis moko déjà zolika et nzembo zolika na TV déjà za correct donc kalaté tozo déjà tozo na msobe déjà correct. Oui hein beaucoup boyembelanga. Joy suluna pameli molima koboyanga molima bokabani raison ngai lelo na kobombate kobala moko feli to divorcer ezalo kola otiki magazalo vokoti kowet olingoti kanonga ozano zoto basalela wana cher de tous les chers tonzoto touristique yo topo moni azodenda Venanga Gima Kobo na kati ya Lyon. Joy suluna pameli molima koboyanga molima bokabani raison ngai lelo na kobombate kobala moko feli to divorcer ezalo kola otiki magazalo vokoti kowet kalombo boya nonga ozano zoto basalela wana cher de tous les chers tonzoto touristique yo topo moni azodenda osone ndinga la friandise moteki mbala belelaka mbala awazoluka likambo belela pe likambo po yeba koza victime ya malheur na ngai adama azalaki koko sage ayebaki soki yabwakisi mbuma seka abwakisi eva ayebaki soki yabwakisi eva satana kolanda rekipere ye sheri zala pere sage noki te nakoya kokufa pambe Jamwe tumba joy sulu Loveze tumba alemi batu Love Quel signe mobali nanga moko tokabola na yo batour quel signe Loveze tumba gima koboe Loveze tumba tizo elonga Love Ipome ya sentiment nelingi simevandisi yo naba ekomi kotangisa yo pasi wana soyo kelingi okolongo tokolongwa te nakozala yaya l'amour abandaka kopesa diplome ya sentiment maxe masalo evandisi yo naba ekomi kotangisa yo pasi ai alali wapie alali awa te olali wapie alali awa te Kovo obeseyene Loveze tumba Joy Sulu Loveze tumba Rodrigue Mpanga Loveze tumba Mamaranga Love Quel signe mobali nanga moko tokabola na yo batour quel signe Amour Amour bandaka kopesa diplome ya sentiment nelingi simevandisi yo naba ekomi kotangisa yo pasi wana soyo kelingi okolongo tokolongwa te nakozala yaya l'amour amour bandaka kopesa diplome ya sentiment maxe masalo evandisi yo naba ekomi kotangisa yo pasi ai alali wapie alali awa te olali wapie olali awa te loveze tuma street kanyoka loveze tuma urbain kabamba loveze tuma petit aboule chambre de monnaie venanga service ngudi lui qui pour louer Ria
Bon, un Djemboni Koweït, on dirait, j'attends déjà parler de ça. Si, marché Koweït. Donc, ils ont que moi, ça zolé Il n'y là. a pas marché Koweït. N'a aucun d'âme, tout le monde pas un Djembo Koweït. Ah, ok. On a un bisco marché. Kofi Olomide. Ah, ok. Quadra. Avec un bisco songe mbeli quadra. Donc, au pénal, ils ont marché Koweït. Donc, ils ont au boino au côté de magasin, sont ma place. Ils préfèrent na okiti, basaleli, batigi na Koweït, ils ont payé. Nous avons la possibilité de nous payer dans le magasin. Donc voilà quoi. Et que le bali, n'a salé la nani. Kasi ezaka ke momi atali kaka aolela ah mbai nanga vraiment ngana banino na pasi yo penane muto vraiment Diego kao ya ngai motiki ka boyo préféré na yo côté mo boyo si mutasala ba masolo na ye déjà. Donc voilà moi si nazo réclamer. Ngai donc Koweït quoi na sens wana. Donc ba momi bozo nga faute ils ont un nenga ndoulé, ils ont un nenga mabete, dans le but que basi baza ba marché Koweït non. Ils ont un terme donc au lieu payer. Moi si wanande ko. Ah voilà, moi si wanande Koweït. Donc merci venanga Joe Issoulou les pétroliers donc papa na Jores, puis sur Bambota trop et puis bah tout bas l'album moyo. Vraiment bopé sa chance. Bopé sa chance. Et puis pour les artistes ba o ba ko kanga mutema banzembo ko bundisa bango. Moni talent les armes bébélé do soko le ko étouffé ngo yango ko bondisa yo do banzembo yo ça peut banzembo musu na marché que non botike la biso pe tant au vanda banzembo ko s'imposer sur banzembo voilà donc batutu balinganga ngasa la répétition nga awa na lemba do bana lemba tout mouvement la bino ngo aussi na lobaki déjà fona ça la réunion na ba notable na biso lemba do kalaté na osala ngo déjà parce que photos à couronne officiellement parce que sans biso na lemba mobulu. Donc tout défendre la couleur il y a lemba na biso ndingi zalaka et puis pour na batutu balingaka les coq chante na pesa bino numéro na contact on a pesa zanga modo zo no jires mayamba te o zino seda o te baila te do zuka ngamo mba moko plus 243 89 83 70 297 plus 243 89 83 70 297 plus 243 81 13 72 305 donc mututu azana posana ngaya et puis chaque samedi nazana na les Versailles chez Clara les ex-pistis na super lemba wana nazana ngawana répétition nga show mututu azana posa koya aya na yo ka okoti openo ka boki no kotala ya koyemba donc voilà quoi. Pour na batutu balinginga vraiment neti vena ngai alemi bato mwana poto ya kala vena nga Civis Ngudi Petia Zolela vena nga Steve Musala Petia Zolela vena nga Louis Kipolo les coquilles vena nga Tison Elonga Kimana na mushinda nazoya ningo lobaki na bonga manazoya vena nga pe Dide Muladika na pesi mbote na kati ya Italie Sonia Ndinga pesi pe mbote na kati ya Italie vena nga Dide Muladika donc voilà quoi. Donc les coquilles yo masalanga Charlie Muyumbu le mannequin d'Angola et fait ngai mbondo donc na leli a ngai eloko lo bezate ba ya ka ningo na bango to zato obunda kaka donc maître Alain Makiache la référence de la jeunesse congolaise de soko baloki boye au moni vena nga Joe Issoulou baloki boye au moni vena nga Petit Abolo baloki boye au moni vena nga Maki Masoko poussa na bozana maître Alain Makiache la référence et puis masalanga Steven Zamba le Camortero les cas mortels masalanga Steven Zama na lushi kala pete togoya ningo lobaika ke to se préparer donc venanga Seoul ki monga SK venanga ya parler ya Kati donc voilà quoi donc la PCP mbote excellence Willy Makiashi VPM excellence na PCP mbota trop ndingi za kaka donc voilà quoi surtout za wana venanga bede kinyama staff le coq tout le monde na samedi donc chaque samedi na zala na ngai na limbaga to go yenga na pistis wana to go beta voilà quoi. Oui, merci. Ça fait énormément plaisir à Gigi Amnas, Motema Totoroba, à Daniel Boulabanga, à Karine Manessa, à tous les staffs de Cléboa, sans oublier Bob Kouba, double Rolex sonore, cabine en courant, Bobby 6600 votes, faut bangaro parce que Kozi, Karobo, Koufa, Rosangayo. Ah oui, je fais des gros bisous à Manon Porio, garçon slim, garçon tuna, Bazua, Pibozui. Ah oui, restez toujours connectés chez www.cléboa.com, ensemble avec de la nation Mokil Momba Tonton Mbanda. De gros bisous à toi et merci pour tout ce que tu es en train de faire avec Yvette Kalombo, maman la méchaka Kolongo. De gros bisous à vous, restez toujours connectés. Bye bye.